aouti en makamio soit au sala avant sur ba malade ba nini kaza keso na be na simba majo to zaida fiebele muto azala na ngata soit quitter allié de comprendre et pas la mission quand vous êtes dans au marché c'est aussi dis jusqu'à ce que na voyo ka bien je peux na hospitaliser aux anayi muninga bande ko kata makambo nazo sala azwa ko assister yo na kabaka ta na opération basala kayo est-ce que nzamba lola penasa bino sko bino boya ko ba tu wana tangu ici bazomona passe na mama na bino mamu teke na poto opération bino bozalaka tous les bandes des idiots de mikala de basenzi o bo ba pembeni na mamu teke bozalaka botanga na komona bino bozalaka pembeni bo assistant na nini asala makambo okuteleki na famille na biologique eloko ya monene oyo naretenango na vie na ngai babienfait eza nango ebele mais oyo nga naretenango na vie na ngai oyo emarka ngai emarka mpe famille na ngai esalaka ntan mo boye esalaka te ba 2 ans toke ba 3 ans nazalaka susu na scène elombe sukari afe na vie na ye ya kobimisa mamu teke tala témoignage oyo ndenge epesinga place moninga asunga yo mais lelo osala bandi ya bazoba moko boye bana basi moko basilaku baza ta malamu te baza mibala malonga te misusu bana mike basende bango oyo kuna maabo kilo abengani ye afingi maabo kilo ya mobali na mwana moke lelo bafingaka baelvi bafingaka bairsil bafingaka bagomez bafingaka badudu nabelaka vraiment makasi nabelaka na pasa mpe na baopération esalaka vraiment ti na écran na batournage oyo nazoli nazo participe su te esalaka ekote na ngai ekitaka mpo nazala su na scène te mpe na ntango nanga navanda na ndako médecin asekanga navanda 2 années mobima nazali takolanga bacure na nga ti jusqu'à ce que nakome na niveau opération ursi azali koyaka na ndako nazali kotala azomotive nga okoma bien sur l'opération eleki okozonga na activité et par après ntango yaki koopere ngai navale su quelque temps na ndako tala azotémoigne moninga azolela avandi na papa elombe mamu teke azotémoigne irsil azolela irsil kolela olelaka wana olelaka mpo lelo omonake mutu oyo kaka azotémoigne molamu na yo lelo atuma otinda banyanga na kati ya bafinga yo même dans ma film nazalaki susu te yosi na posa producteur ke ye mpo ke d'Afrique du Sud fo selaza imposa producteur abisi nga na okende Afrique du Sud parce que sur demande ya population d'ailleurs Afrique du Sud baza kosela ye abi nga na okende te so selaza te azalaka su na scène mpo abelaka lekaka na poto opération mais moto azongisa ye na scène eza nani nana azongisa ye na scène leo ntango nabaki ici nazalaki so bapesi ye 6 tableau aoblige producteur pesa mamu tekende tableau ye ajoue 4 tableau siko ntango ngana yaka koloba boye ebela basenzi oyo bovandi mosusu na poto mama nazotala télévision ya 14 pouce lupango na bino no clotire na Kinshasa tala nye kute tondi moya kopepezaki ozoyaki garçon wana elongi mabe boyebisa mamu teka change bino kombo babuku bazali peuple moko violent babandaki koboma bato otanga bible bina yango moni lelo oyo babuku oyo lelo oyo baza na média lelo oyo baoloba oyo des idiots et des idiotes de mikala de basenzi basi baza ta kitoko te baza te elengi te basilaku bakoma ngai baza kofinga bato c'est quoi ça? Et puis Belvi Kandi soki bazobundisa mutu oyo azali mutu na yo ya filme okata parti otinde na Belvi Kandi soki bazobundisa mutu no ya théâtre mutu no ya obengisaki na bafilme comédien moko azalaka na relation na yo aye kokondane ye akutaka nanga na nzela na en tout cas soki kibondeko ya yo na ye kobebebeba mpo na nga c'est pas normal bino na moment oyo bazofinga Davina ole peut-être boya na kiti popesa conseil na ngambu ya bato ya mama muteke na ngambu boyebisi na mpe mama muteke hypocrite kele atika kotinda
toshe na ye basensi na ye baya kofingaka bato. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, décensé de la presse. Papa Kuluto, famille Bota, moto ya Boutika, Bato, Kimiate, Mobali Ali Tuto, Wapi, Oya Mwanazolo, Tai S, Kasi, Ego Mesabato Passi. Merci beaucoup, Nabino, tout. Besoin d'Abisso na Active Final Télévision. Merci beaucoup, nous avons donné Active Final Télévision. Vraiment, vous continuez toujours à faire sa confiance. Vous continuez toujours pour toutes les actualités Nabino, ainsi que l'actualité, il y a votre actrice, comédienne, il y a cinéma, Belle Vie, Candy, Poutine de l'écriture, Maman Koma, à couper ça va tout passer, qui zungu au wapi. Merci beaucoup Nabino, tout merci beaucoup l'équipe technique Mombaya, Active Final Télévision, ainsi que Bisso va travailler, il y a Active Final Télévision. Là je vois Sissi et je vois pas mal de masters OP Bazoyaka, Zaza Nakati Awa Bazoya Marabone, émission Roi Molema, Negonangai, Gosni Kambala, A12, donc. On est là vraiment dans Active Final Télévision. Tout ça, il a toujours Moussala pour vous aller à ainsi que votre papa Kulutu Azawana pour nous défendre ma vraie valeur, pour nous défendre Bandeko Baena, Bazali mal intentionné, ou Bazali toujours Koluka problème. Nazo se plaît la bino makasi famille Bota. Bandeko Bazo tuna, moi mon bali au bois, Bazo soit na basi boule. Parce que biso na internet awa, moi ça za la maté, mon bala za la maté. Mais c'est Google a la biso, Internet, YouTube. En tout cas, moi ça a raté, mon mobile ça a raté. Bandeko, il faut tout se respecter. Bah yaya, il faut que tout ça et puis bah leki va voir tout ça. Merci beaucoup Nabino tout, surtout que na numéro 1 chaîne Oyo, Moussala Nzambe, monsieur M. Merci beaucoup Nayo, nous allons continuer toujours à faire sa confiance et surtout que va abonner na biso ya Active Final Télévision. Nazo ki sabino ke ba filme to bagag na bino ezokota awa bokendaka kotala bokendaka ko partager et surtout que papa Kulutu na bino famille Bota ti lelo to komaka kaka parce que biso to komaka biso lo tozala kwa bango te biso tozali bato to lekina école oyo et pesi biso maele modelo to tokani mutu montre oyo lelo na barake naza fier na ye, c'est mon papa, c'est mon tout. Malgré pour ça, il y a comme mon ama, tout à terre qui n'a lisse, bano bazo sa la fierté de noter parce que na bano ba bimi pas modéro de tokani, moi no bimi c'est les bakoko belé, je pense qu'ils sont là et bande ko boko tala boko monde. Alors tout ça va parvenir dans ça. Belle Vie Candy Poutine de l'écriture, Aza toujours bien, Azali Kimia avec des nerfs solides. Yé azalaka jitete, yé azalaka mutamatalana, yé toujours focus ndak, focus boulot, focus le sambo. Et au moment où tu sois en abino, Belle Vie Candy, elle se porte à merveille et très bien. Azapena Kimia, famille Bota Mobimba Boza Nabino, calme. Mamita Dina de Belgique, vous avez mis au calme. Shalom. Gina Mabiala, vous avez mis au Kimia. Belle Vie Candy, Yaosaka Moussala. Maman Fifi Makutana États-Unis, famille Bota Boza calme. Maman Zosa Moussala. Maman Zolamba, Yasike Zoya. Et sans oublier Bibi Chie Sanga, BBC. Na papa, vous avez mis au calme. Belle Vie Candy, à Osaka Moussala.
et na bosanité Miss Mamijo na Monaco yé tozakane awa Aosaka Moussala Belle-Vie Kandi Aosaka Moussala. Voilà, merci beaucoup na la maman chérie à moi si peselanga mbote na base solide ya famille Bota o ezali na Londres. La maman chérie à moi si maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tulomba, papa Jaboud Mayembo, au thème ya maman Anas, na bosanité maman José Lusadousu, Pambote na yo ebele maman José. Papa pe la famille Bota la sentir bino. Malgré autorité morale et sa maman, mais papa n'a pas sentir bino. Car papa Jaboud Mayembo. Donc, famille Bota, pour mon qui bien, couple croisé. Film et Nabino, où est-ce qui te connaît les gens wapi, où moment bateau bako finga bateau. Belle-Vie Kandi toujours à Kosala Moussala naïe. Au moment bateau bako luka, pas matissa bateau miniature. Belle-Vie toujours à Kosala Moussala naïe. Couple croisé, où est-ce qui filme. En tout cas, et pesaki bateau belé. Là, il y a au moins moi rétro moi mouké. Couple croisé, ils allaient filmer Etei Makasi. Etei Makasi parce que Belle-Vie Kandi, azali pour la tombola pour sototer. Azali pour la tombola pour encourager les anti-valeurs. Belle-Vie Kandi, azali wana pour la tombola. Malamu e matalikolo mabe ekitana sepe elimwa. Belle-Vie azali ko tombola ba vraie valeur. Ya mwasi ayeba ki azali mwasi. Mobali ayeba ki azali mobali. Mutu il faut yeba ki azali mutu. Apport nanga nini nazo porter na famille nanga et puis na société. C'est ça Maman Belle-Vie Kandi azawana pona kopesa biso mateya kopesa biso ba leçon ko édifier biso ezalika ko divertir biso te. Et surtout que Belle-Vie Kandi a formaka et puis a orientaka. Alors film la biso couple croisé, je crois bien Yasike Zali Koya. Yasike Zali Koya, Belle-Vie Kandi azali kosa toujours Moussala. Famille Bota na ebisa kibino opération 100K. 100K wana ta on a 100K ezali au-delà même ya komata ba 100K. 130K, 140K, 150K. Opération 100K famille Bota. Couple croisé. Ndeko no surtout oyo zaki na kayu, bandeko nanga surtout boeli na diaspora, vous allez dans pays Afrique, vous allez partout. En tout cas, pour qu'il y dans la ville, opération 100K. Couple croisé, et allez filmer oyo. Et c'est Pélicibino Makasi, Pesali, Moussala Namo. Bandeko nangai, il y a famille Bota chaque fois. Moyen où ils allaient soutenir Belle-Vie et sali kota la film. Ko partager ba film yom tolo bakake. Ngai pona maman Belle-Vie en tout cas nalinga maman Belle-Vie makasi. Mais soko linga maman Belle-Vie makasi tende ko tala ba film na chaîne na ye Belle-Vie TV kende pe ko tala film asika on a moni déjà yé moko participation na ye na Kandista kende kotala bande konanga famille Bota otali na Belle-Vie TV ok na Kandista parce que biso tozaka na France 24 na TV5 alors na Kandista kuna écriture à maman ezali yé moko azali wana et puis na équipe oyo tolobaka on ne change pas l'équipe qui gagne équipe oyo pesa ba palpitation équipe oyo pesa ba tension équipe oyo ezotinda bato ba finga soki kande l'équipe finga kaka pour Belle-Vie Kandi en tout cas équipe oyo ezali équipe de rêve. Alors couple croisé
Famille Libota, toqué dans 5 ans. S'il vous plaît. Tala épisode au nyonso au tala quitté, songa tala yango. Premier épisode, il y a couple croisé. 133 cas. Cela veut dire 133 000 vies. Famille Libota, awana pesibino, bravo. Parce que boyokinga, votre papa Kouloudou, n'albaki bien, opération 100K. Opération 100K. 100K, on a battu que 100K ya Bamba. 100 ya Boy. Il y a 133 000 vies. Allez, tu as mis 140, 150, 160. Donc, même 10 décembre, il faut que tu salaire pour que tu aies une famille. Deuxième épisode, 92 cas, famille Bota Tokiti. Tokiti, famille Bota. 133 cas, dans l'écart, 92 cas. 92 000 vies. Tokiti, famille Bota. Troisième épisode, 83 cas, famille Bota. Dans la besoin pour mon chiffre 9, 7, 8, 6, 2. Dans la besoin pour mon chiffre 1 liboso. Nasima 1 PT, 2 PT, 3 PT. Attends 3 PT à Oueza. Mais 4, 5, 6, 7 et là, deuxième chiffre. Donc, troisième épisode, 83 cas, 83 000 vies. Quatrième épisode, 78 cas. Et 78 cas, voilà. 78 000 vies. Famille Bota, Tozo Kita. Cinquième épisode, 77 cas. Pourquoi pas différence aux alliés dans 4e épisode, dans 3e épisode et dans 5e épisode et zapper dans le premier épisode, dans le deuxième épisode. Famille Bota, consommons belle vie. 6e épisode, 73 cas. 73 cas. Famille Bota, consommons belle vie. 7e épisode, 72 cas. Alors, au moment où sali, 6e épisode, dans 7e épisode, 6e épisode, 73 cas. 7e épisode, 72 cas. Donc, et Kabwani Gagana, 1000 vies. 8e épisode, 73. Je crois bien 73 cas. 73 cas. 8e épisode. 9e épisode, 69 cas. Famille Bota, de consommer belle vie. 10e épisode, 66 cas. 11e épisode, 64 cas. Consommons belle vie, famille Bota. Et dernier épisode est fait pour le Kotaki Lobby à 16h. 12e épisode, 56 cas. Famille Bota, il fallait dans la calculatrice Awa, na mon nombre de vies, deuxième téléphone, na mon na calculé le nombre de vies au Nyoso tout. Rogeline Kabwala, le temps aux opé sanga téléphone, na compte calculatrice. Je dois calculer tous les nombres de vies oyo maman belle vie a bêti. Rogeline Kabwala, pesanga téléphone. Voilà. Je crois bien pour consommer, film et nabino. Mais pour consommer en mode sous. Et puis, na combien de système, ceux qui n'ont pas nombre de vies, merci. Nombre de vies, à l'époque, il faut calculer Nyonso. Famille Bota, votre papa Kouloutou est là pour soutenir Belle-Vie Kandi, pour faire la promotion de Belle-Vie, pour faire aussi propulser Belle-Vie Kandi à travers le monde et l'Afrique. Tout ça, vraiment, français, je suis bâtillé dans Zila, tout emploi à Kango. Au moment que je vous parle, Belle-Vie Kandi, elle est en train de tourner. Ba film oyo ekosepelisa bino lisusu makasi bolenga na bino te mutu abatami aleki ye na mayele bobanga na biso te bobanga na bino te ya rien de spécial là-bas kuna ezaka kobina na kobina kuna kobina soko moke te bakosala lisusu mingi kuna ezaka kobina na kobina kuna ezaka kobina na kobina kaka boye engaye o leader nini sala pena nous histoire pe ya film eza na pe poser kaka kobina na kobina maamuteke yango descendance na yo bazaki ba danser
na ba danseuse ou bien nini. Et puis lelo nazo mettre fin na likambo oyo etali ba idiot na ba idiote oyo bazo finga Davina Apwa au moment oyo ala musala na ye nazo pese ba mbote belé esika zali azo sa musala na ye parce que ya sa muto te ba idiot na ba idiote ba yeko finge alemba alela lokuta lufunu na beno parce que Davina a osaka musala. C'est comme si calculatrice est, voilà, calculatrice yango calculatrice to sali boy 133K plus nona 2 voilà plus 83 voilà 133 plus 92 voilà plus 83 plus 78 plus 77 plus 73 plus 72 plus 73 plus 69 plus 66 plus 64 plus 56. Voilà, famille Libota, na totalité ya nombre de vignes surtout ya Belvi Kandi, yango mo na sibino bo consommer yango yo na yebi ke boko mona bien te et sali 936K 936K elingi kolobani 900 voilà 900 donc totikali au moins na quelques vues au bino bokotala poto kokisa 1 million de vues na film wana ok 1 million de vues biso to beta ngo papa na tiki mukola lelo na lobby lelo na tiki mukola lelo dimanche lobby lundi na ya kokuta moi comme 1 million parce que aweza na 936K donc tu dois atteindre 1 million na film na biso oyo couple croisé famille Bota to consommer voilà to yesu ko na likamu oyo etali na moni ba comédie beleke baleki na TV ba condamner Davina za mwana muke il faut to sama muteke voilà bino ba comédien na ba comédienne oyo boleki na ba TV boso no kiti boya ovanda vous êtes bon ça non kasaka nanga tangu bozoleka na TV boye ko vanda na kiti bozolo ba ke Davina atosa mamu teke na injure nini Davina aleki même na média boye na vidéo afingi mamu teke Davina soki akomi na niveau ya soki akomi na niveau pe ya ko même to channing bo lobi wana ya ko finga mamu teke c'est parce que ba fingi maman na ye donc bino botali passion ba fingi maman Davina te boyeka na ba kiti lokwa ba futa kabilo ba mbongo na émission bo saka na bino na maîtrise et puis Belvi Kandi soki bazo bundisa mutu oya zali mutu na yo ya filme pokata parto botine la Belvi Kandi soki bazo bundisa mutu no ya théâtre mutu no ya obeng sakena ba filme comédien mo saka na relation na yo
aye ko condamner akuta nanga nzela na. En tout cas soki ki bondeko ya yona ye ko bebe ba ponanga. C'est pas normal. Bino na moment oyo bazo finga Davina, ole peut-être boya na kit bo pesa conseil na ngambu ya batu ya mama Muteke. Na ngambu boyebi sino pe mama Muteke hypocrite ki kele atika ko tinda ba sitosh na ye, ba sensi na ye, ba ko finga ka batu. Bino ba komene bozo ava na kit ta ba finga président lombe boya ka ko na batu ya mama Muteke ta ba finga ka président lombe. Bino bolo baka. Boli buso ba boyoko. Tu es l'ingé, mais il sera besoin de nous dire ça la vie. Boza mitema mabe, boza mitema mabe. Moi na muke akoto sa mukolo, mais mukolo soka za impoli, aza mal élevé, il faut pas traiter, va beta ka film na mukombo azoba. Maman Davina na bazo finga wana, ba yete et logote. Mais maman na bango mamu teke fiu asali na Kinshasa, nde maman Davina sali. Et ça vous soba, vous tu vas faire la quitte pour la quitte. Davina faut senga pardon. Davina soko sengi pardon. O senga pardon pas nani. Pour finir nani. Ba finir le maman na ba poser ba kobi tina maman na zandumba. Et ça na sens te. Maman na zandumba ba yebi maman no wapi. Ba mona maman no wapi. Donc, pour mon que lelo, les vidéos s'envolent et les paroles s'envolent, les vidéos restent. Mamu teke oyo lelo to ebisaka bino ke Irsil pechanga black line oyo asunga ye mais bondima te bokena ko bimisa video nanga soit disant papa kulutu azalaka bakuku ngana azala bakuku abakuku peuple maudit bakuku ba peuple banda ko boma bato botanga bible te bokena bandeli yango po ile kwa ne suivi no makasi bo bisa mamu teka changer bino kombo bakuku bazali peuple moko violent babanda ko boma batu otanga bible bila yango moni lelo yo bakuko lelo o bazala media lelo o ba oloba oyo des idiots et des idiotes de mikala de basenzi basi bazata kitoko te bazata lengite basilagu bakoma ngai bazwa ko finga batu. C'est quoi ça? Lelo bomoni vidéo ndenge maman na bino azo témoigner azalaka malade. Il y a opération. Moutou assistant et zalaka nani. Irsil péchant. Mais lelo moutou ba finga. O mamu teke avant de somo moutou o biki sakaye. Nzeto biki sa ona ko ina zamba bakata ngote. Tala azo témoigner muninga zo lela. Bafani na papa elombe. Mamu teke azo témoigner Irsil azo lela. Irsil kolelo lelaka wana olelaka po lelo mona ke mutu yo kaka zo témoigner molamu na yo lelo akoma otinda ba nyangala kata ba finga yo muninga bane ko kata makambu nazo sala azo ko assister yo na kabaka na opération ba sala kayo. Est-ce que nzamba lola penasa bino siko bino boya ko ba tu wana tangu Irsil bazo mona passe na maman na bino mamu teke na poto opération. Bino bozalaka. Tous les bandits des idiots, des mikala, des basensi. Oh, bon, on va payer na mamu teke. Bozalaka. Botanga na na komona bino bozalaka pemene bo assistant ka nani. Asala makam okutele kina famille na biologique. Et de deuxième, aye koloba eloko markaye. Azalaka suna sente po abela ka lekaka na poto opération. Mais muta zongi sa na scène ezanani. Nana zongi sa na scène. Le temps on embarqué, ici la section va passer 6 tableaux à obliger producteur pesa mamu teke des tableaux. Il a joué 4 tableaux. Si vous avez un peu de temps, et puis là, c'est un peu de temps, poto, maman a la télévision à 14 pouces, nous pas on a vu nos clôtures dans Kinshasa, dans la niée où tu Tony, moi pour pépésage. Au soir que garçon a longi mabé. Garçon a mon corona, a tata, non, tata n'a pas de semaine, pas on a vu. Ça n'a pas de sens. Bien autant moi on le voit, vous pas ma capoloba. Si qu'on y on a témoigné, mutu oyo azongi sa na scène. Irsil péchant. Ce qu'on peut dire. Mais lelo Irsil au traité de tous les mots.
bofinga ici na ndenge nyonso yango ozomona mamu teke na babakuku na yo na yo boza modi bokomona elongi ya nzambe te bino lokwa bolelisa mitema bato apesi 3 témoignages ya hôpital ya azongisa ye na scène tala 3e témoignage boyoka 3e témoignage Irsil a soit producteur à même Afrique du Sud. Mais Irsil a obligé producteur ce qui m'a monté qu'à Zate. Na aucun voyage. Bas tu m'as baninga nengeni. Ya moni ba biso lelo yo na bimisa ba ndoki moko boye na vie o lem susu na vie na eba atane ni ko remplir papier à western te atani atata kulutu na tini na poto. Mais lelo ba montu ba futanga na moni di singe. Tout ça des gens va ici. Obi na tali vidéo na oki nzoto malili. Azo mamu te kazo témoigner ici la zone lela. Mais ngana biso ici. Ma misu na kitaka pour yebaka un jour akosalo o asali o. Et puis boyo kanenga lobi ya. Série wana ici la zaka likolo makasi. Tant que bisa bino kezala batu basimba monopole à nzonzi. Oh, ata yena mwana moko asimi na loboka bibo chela ngai ba ko chela ngai biso tozaka na ba fina biso kwa ba sami moki ba fongola ba biso mité matin j'ai dit ça na lobiango parce que ba nzonzi ke bele tournament na mboka oyo malgré j'étais caméraman j'étais là sous preneur ni nazo pesa lumière ou soit du son mais j'étais acteur bien formé par Modero Totokani mais to bana ko bimana ba fina biso kwa ba sami moki bango bandoko tchaka bana basi mais lelo na parcours na na tanga komba sami moki mais ba vie ba pesa biso ba chance te foto ba vérité nga ezala ba nzonzinge bele sami moki la ndoke nga na ndoke ngabo mais au moins na bokele msubi yo na bana basi bokele tike ache bana basi mais yo ko chao te mais lelo je suis Jerry Cobetos papa pour ta famille bota et puis koko ba warrior la musique a fourmi à tala na TV il reste mon vieux na kangela epe kanda te na swali sa paye te mais to solo la on va pas sur biso ba biso to mona na ba théâtre et voir même papa na Modero il a fait sortir même ba ndeko bele o ba mona na pas cité na nzonzi série Alpha Bokole na j'ai na Zaga na Kinshasa oui il m'a propulsé na télévision à Kinshasa oui mais na nzonzi na je suis le seul acteur à ça la film et me foulaye moi Yamado ezawana et puis fuli na bato donc ngana bimaleti na libana na poto na ngamoko mutabimisa ngate ngamoko na komi film na donc lelo na sa vraie valeur parmi bato ba comédien ngana kena ko fefela te muto changa soki na ndenge ni te na za l'esprit ba guerrier na ebi ko créer déjà na ebi déjà ko luka mongo bu mwana donc nemo na ina théâtre na kota esprit na koma filmer na Yamado e fula nga bolinga ba pomba e ya e fula ba ingrat la petite sa matrice e fula ba ingrat siko mutemo ici la zalaka nango aboya producteur abebisa makambo na e pona mamu teke yama moni bandeko o bazo aider batu lelo na vie ba kotika ko aider batu pona makambo ba belle vie apesa mamu teke idée yaka mavanda sala chaîne sala bo magaza ki pena na ba moyeti akena ko sala partenariat na muto lelo ba kaboni lelo o lelo chaîne komi ya kotenga mais lelo tala bato baza tout lelo s'il faut mamu teke muto ko respecter na théâtre baza misatu président Lombe belle vie kandi Irsil Pechanga mais le plus grand erreur président Lomba sala na vie ya ko bibisa mamu teke na théâtre. J'assume mes propos sur ma page. Le plus grand erreur est l'homme Faustin Soukari à Sala. Il y a bimisa mam teke na théâtre. Parce que les loyaux, ceux qui les loyaux vont finir à la TV. Nous sommes pas des gens belle vie, na mam teke nem doit finir ça. Président l'homme jamais. Dans ma vidéo quand tu as bozaka wapi. Bozaka na flamingo. Bozaka wapi. Combien de personnes ont circulé ici dans internet ba figi président Lombe ba zanga mbuya mamu teke
plus grande erreur, Oyo. Mais c'est l'avocat maître avocat Elombe Soukari a fait na vie na ye ya ko binisa mamu teke. Tala témoignage on est pesinga place. Muninga sungayo mais lelo sala bandi ya bazoba moko boye banda bana basi moko basilagu bazata malamu te bazama mibala malonga te misusu bana miki basende bango o kuna maabo kilo bengani afiki maabo kilo ya mobali na mwana muke lelo bafinga ka Belvi bafinga ka ba Irsi bafinga ka ba Gomez bafinga ka ba Tutu omoni mutu azoloba na TV ke na moyi bino na yaboloba o mwana mobali munoko kwende ngai kombo na mutu a clash yani makoka na peso mbote ngana sala kando 8 ans omoni bakizemo no soba ole kana baolo bana pour la finale na beno chapa mo kao tombe liboki bakizemo no soba la basi basilangu bakoma ngayo lia na pilipile bele pona noze bayebi ko clash ngana yebi clash na sala clash a 8 ans bakoma lo bakizaki ndoki o batu baswana ka boyete alors sobo yé biso bata Belvi to finga ati tu vas ko répliquer à chaque fois parce que tant que finga Davina et heureusement Davina mobile na ka lingala te faut que ça les faut beaucoup ta cours anglais famille mobile Davina ba lingala te anglais mobile ne ndele donc vous avez musala ebele ya moni to suki na bino a to suki na bino ka na communauté na biso mafinga bo finga Davina ezo suka na communauté Davina za na nice mec ya congolais to bokila congolaise azana yedi nyoso bindele likona musa makasi okiyo ko anglais good morning kubalina na good morning my name is okonyo kwa mapomo bala Davina yoka donc cela veut dire lelo et monani na biso batu nyoso le ou la pluie bon na l'article n'est pas à celui qui l'emploie ce qui la pluie ingrate na théâtre eza mamuteki ingrate donc ingrate a rouillé na pour ingratitude ne e rouillé na pour rouillé pas tout nyoso basali ça on a la plus grand ingrate ou grande ingrate maman muteke oh ba tout nyoso basali ça y le loi foutu ba on a monnaie de singe donc cela veut dire Papa Cook je crois bien beaucoup dans la vidéo wana oyo lelo maman na bino bana ko témoigner ici la zone lela pour être un jour au salé mabe uninga sumaka yo siko bino ba idiot ba ko bimisa ba vidéo tala intela lobby boye tala Marina lobby boye tala kutu papa kuruto famille botona mususu e sauté ya tendresse ba bengani na mabo kilo aya ko bimisa vidéo nanga o azalaka bana ozabaku ngaza la peuple oya maudit wana peuple oya finga kabatu peuple a boma batu peuple a viola batu je suis famille Bota et j'assume ça soko boy to siliki fibalisu to bambanga libanga na TV to sopela ka kantina mai TV notre téléphone ne donc famille Bota merci beaucoup na bino tout merci beaucoup na famille Bota vous allez partout dans le monde entier merci beaucoup film à Sikezoya Botos a déjà prêt ou prête il y a côté la film et la biso film à Sikezoya famille Bota consommons Belvina la kibino na bi lobby na koya na kota la soki calcul on a sali to atteindre 1 million biso to betaka ba 1 million 700 to kendaka au-delà to koma 2 millions pe 2 millions to za la posa to koma 1 million na mkona lobby lelo na tikeli bino ngo famille Bota donc c'est ça être papa pour ta famille Bota donc merci beaucoup na bino tout la télévision actif la télévision merci beaucoup na yemo comme monsieur M Moussa Nzambe merci beaucoup na base ya l'ordre la maman chérie moi aussi maman José Lusadusu maman Claudine Bokatola maman Aminata Toulomba et puis sans oublier mamie Tadina de Belgique Bambote Bebele et Bambote Bebele na bibichi esanga BBC tozakane awa merci beaucoup na papa Jaboud Maemo mutema ya maman Andas Bambote Bebele famille Bota maman Esther yena binaki Esther depuis Égypte Bambote Bebele parce que ozakana pona ser na Belvi kandi kotala ba film ko ebani les ali komeka Gigi Katema depuis Arabie Saoudite
je te salue. Bambote belé na batu tout pour regarder biso na final télévision. Soki na lobby mabe, vous supportez nga. Vous supportez nga s'il vous plaît. Parce que trop c'est trop. Ba finga belle vie tout le monde va commander va voir na kitité pour ba payer sa bana na tout ba na bana. Tant bino ba commander vous sur na TV pour condamner la vina. Tous à mailler. Tous à la mailler. Ah tous à en bon terme na belle vie. Soki mutu oza ka bon terme na belle vie. Bazo finga mutu akotsa ka mbongo na belle production. L'aime sokuta na belle vie ka belle mbongo. L'aime souffrir. Nini suyer ya daviner za na kati wana. Alors pour avoir perception de que oh comme mi kala ya davina oh biso surtout na minute oh na biso na ba idiot to nyos ba finga davina na mamu de que biso tout comme mi kala ya davina parce que tozo no bela davina na minute moi c'est mundeli mama buko lupa mutatika mamu de que na défaut allez bye bye.